Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi. Bonjour, bonjour na balandi nyonso ya Bidor TV, bonjour na ba client na biso nyonso. O bo pesa biso confiance, o bo kendeke na auberge na biso, o eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou na lingika ko yebisa bino ba bien fait, o eza na kati ya lopango wana. Na kati ya lopango na biso, na kati ya auberge na biso, soki okomi oko se sentir lokola muto koti na kati ya famille na yo parce que okene ko kuta bandeko o ba bandeko bazali wana pona ko keir bino pona ko sala ba besoin na bino okukuta bango baza wana baza kozela yo en tout cas bandeko moko gentil okuta agence azawana okokuta la rose azawana okokuta mama Nadine oyazo kamba bango azawana okuta bango ebele bazawana bazela kabino. Accueil eza kitoko, eza vraiment zupa, eza vraiment super. O se sentir loko eza vraiment nanda kuna yo, okuti na bandeko na yo, oyo bazawana, oyo bakocha yo vraiment à l'aise ti mukolo kozonga. Et pas la biso, toyebi makambo moyibi te, et pas la biso sécurité assurée. Et pas la biso, nini lisusu. Toza na problème ya courant te malgré toza na Congo. Toza na 3 lignes. Oyo to tia po bandeko, so bokei kin bola la mulili te. Au moins qui campagne ngo ezala vraiment général. Tam susu Congo mobimba. Nde biso to ko sala makasi to pelisa groupe. Mais toza na problème ya courant te. Toza na problème ya mai te to tia bino ba citerne likolo pona ko garder mai. Pona okitisaka ba mai na ba salle de bain na bino. En tout cas, et puis eloko lisusu nini esalinga na ye la bino vidéo oyo ezali nini avantage ya munene bino moko bozo mona. Et pas la biso ndenge tozawana soko kei na marchandise o côté kabiloko na liboso lopango mama Bijou osenga yo mbongo te bosi bomona toza pembeni ya Gambela tozala ka moins 5 minutes na makolo okatisi prince oke kota Gambela. Toza la veni moko Koweït eza musika na biso te eza ka mwa pembeni donc soko sopi biloko na liboso bilokos oye uti poto en tout cas ndeko langa okoteka bozomona bandeko mingi bakende kuna aloué na appartement mais na tongo abandi musala na ye abandi job na ye okoyi koluka mutu a famille na bino tie wana zo vandela biloko na yo yo zo sala ba course na yo ozonga na ndaku okuti babombelo mwa 50 mwa 100. En tout cas bandeko vraiment place wana eza cadeau ya nzambe pour la biso nyonso parce que tozo kende congé tozo teka liboso lopango bosi bomona nyonso tu esala makana auberge na biso eza na matongi na Irebu A37 ndeko oyo zo bukana oyo nano luka mama Bijou te mama Bijou alobi c'est le moment. Tout ça là, on a vu sur la 7 place, car la minute tout bande les choses qu'on construit, tout ça la 8e place, et puis tout matato qui est un projet na biso parce que na sima qu'on a tout ça la 2 niveaux. So il peut esprit peut changer, tout bêti 4 niveaux na kanda, mais tout sous qui ça na 2 niveaux, tout ça la 2 niveaux parce que côté la biso wana eza ba vraiment ba ma ponanga na préféra penza ndaku ya mulai te parce que tout ça la moi ba kati ça la voisin zo beta 4 niveaux na ndinga kanda mais côté wana ngala osala kaka 2 niveaux pour na ko bakisa lisusu ba chambre to na se wana ko za la 8e chambre après to matisi soki 4 chambres après to matisi lisusu 4 chambres en tout cas to bete la bino banda kwa ba 2 chambres salon cuisine to besa la banda kwa chambre salon cuisine to sala ba appartement lisusu eza ya minene ozomona penza appartement ya pamba mais eza na appartement wana eza chambre pamba mais kozala na kiti na kati ozala pe na garde-robe na kati côté wana ya sima to kotia mai ya moto
Donc ce peut bolingi pe internet boko zwa kuna na sima. Donc yango wana mama bijou na ye ko sa ela bino annonce oyo pona koloba ke toza ko construire pona koloba ke place na biso wana eza malamu makasi bandeko bazo kende kuna baza koteka. Yo mutu nano luka mama bijou te numéro na ngeza wana benganga sala réservation à place na yo okozala jamais desi mama bijou lobi kuna nde totekaka. Bo tala mama bijou sala boutique. Liboso à maison de passage. Eza va venir kati mais na sala boutique. Boutique na ya mukie babimisa biloko libanda pona koteka. Donc bandeko bakende kuna bafungola ba carton na bango bazoteka mtuka baza à l'aise. Ndeko sala réservation na yo avant pona ozwa place. Mama bijou lobi nazozela appel na yo ndeko ozo ka annonce oyo. Merci. Sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapa ya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko wumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozora yango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te. Mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge.
Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado, kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso. Oyo eza na matonge na Irebu A37, botala ba ombia, botala ba savon, ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai, botala Mama Bijou atie ba maquillage, na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo, eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado, okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo. Tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto, okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto, kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto, kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te, botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Oza na posa kosala mutu kado, yo oza na poto. Contactez Mama Bijou